La radio Lisolou maintenant partout où vous êtes. Écoutez la radio Lisolou avec ton iPhone, iPad, Samsung, Nokia ou Android, smartphone en utilisant l'application gratuite tunin.com. Télécharge l'application Tunin Radio pour écouter la radio Lisolou depuis l'Android. L'application Tunin diffuse un son haute qualité. Une fois installé, tapez Radio Lisolou dans la barre de recherche de l'application, puis cliquez pour écouter ta radio préférée www.radiolisolou.com. Bonne écoute. Le premier à Moutou Oyo, à Bouka contrat, Boyogani Boya en tout cas, Yakobuka. Petit, Tokuta na 15 heures, Bokomona Batbazé comme à 23 heures. Voilà. Na baninette anti-fumée, voilà. Au Kanisakutu Moye Beta Kati 23 heures. Voilà. Alors, Boutou à Makasi. En tout cas, merci Dompe. Avant de continuer dans la scène, merci. Pambate, Oebike, na deux intervenants. Enfant noir, na docteur Alongo. Bango peut-être parce que moi un problème na bango, misusu kuna parce que Alongo abeti oyaye yake. Enfant noir na banza kia okena sujet ndenge Dompe aza kokende, mais enfant noir pe alobi na Alongo alobi eloko te, ye moko pe na radio alobi eloko te. Nde Dompe ngam nazali bato baza kolanda biso yonde sikoyo koti na masolo yango pasola mpoketo kende tika enfant noir abeta a docteur Alongo esika na bomba ebani me yo toke na sujet bato bayo kabwanya. Merci matono ndeko desfe na kanisi na kokota na deba wana te to répondre na makambo tozongisa ne balobaka train likolo ya barai po to avancer ndeko desfe likambo tolobi ya éducation de masse parce que mutu abota mamayele te mutu inventa ka comportement na été comportement ba créer yango ba façonner yango mais na kati na mboka so tozana ba leader d'opinion so tozali na gouvernement parmi ba rôle o il faut azala yango ezali pona ko bimisa moto oyo akozala capable ya ko contribuer n'est-ce pas na histoire ya mboka na sens ya komema yango mwa liboso et na kanisi et pas ina biso compte tenu peut-être ba facteur mususu otoko ba lié peut-être à la colonisation mpe à l'aliénation totala qui était likambo o etali formation ya bateau du point de vue de la nature intrinsèque, c'est-à-dire des valeurs et ça qui plus minimisé to quoi qui na logique moko ya mimétisme koluka un peu kozala comme l'occidental, parler comme Mundele, se comporter comme Mundele alors que to chiko koma ngote comme conséquence et sali explosion na kati na mutu to copier nyoso na mabe tout ce qu'on a imité to imiter na mabe okomona pe ba makambo mususu ya complexe ya langue neolobi ali kambo ya mayele zoba ainsi de suite bososoli qui dit que pour na kozala mayele il faut nécessairement ko kena classe ya Mundele ko ba français tout le monde na ba congolais belé soko tunye motuna mpo a répondre au malamu il faut abanda ba français parce que na loba likambo awa na kati na radio engi ko loba teke parce que batumso ko ba ote non pe azolo ba poza na complexe na français et ça bato ba ebi ngaite mpo ngamoko na ebike na français na zaka sans tâche na anglais pe na zaka sans tâche donc ezali likambo ko sosola ete soko zolo ba lokota na yo malamu makambo ozolo ba oyebi tina na yango oyebi bozito na yango oyebi elingi koloba exactement nini tokoka ba lecture ba constitution aloba ki constitution aloba ki te mais en français tant oza ko ma constitution wana eza mibeko ya mboka te ba komela yango pona ba juriste te ba komela yango pona ba nini ba député te ba komende ba imboka ba yeba mibeko eza ko tambusa bango eza ilo lenje kani tozonga suna mwasi mamuke tokomona ete parmi ba makambo nyonso wana esali ke ezali na échec moko total ya ko créer former moto oyo à cause à la mesure ya ko simba mboka na ina maboko pe ko bundela yango rôle munene ya éducation na mboka na biso tokolo bataki par ya gouvernement mais tout ça na diaspora awa il faut donner ba éducateur mais ba éducateur ba ko utawapi ba éducateur to moni mingi ba mas ba média périphérique ozali kobima o radio lisolo o radio kingani o radio boyina mais to komona nani azali koboma eloko oyo esengeli eya kolamusa bana na Congo
ekozala kaka biso moko ba congolais ndalinga ko bomande ko ne congolais nga vraiment na contribuer na radio lisolo po desba ko ma danser yeta ma ko ma danser sa ko yeba ngai nga vraiment na ko futa te ye moko bande radio ya continuer ga ye moko mpo mutu ya bwanya babenga yo oya ko pesa likanisi na yo il faut abondela yo mon cher de mutu songolo yo za na danser ya ko pardon il faut abonder alors que esa responsabilité individuelle ya congolais nyonso ya ko contribuer na tina ete bana Kongo bafongola mitu na tina ete makambo nyonso toza komona ya mabe to akotia ngo na mpwasa po to kwa kolonga yango na tondi ndeko na nga alongo tanga lobike azali kosala mosala ya sensibilisation ya éducation ndeko DSV c'est vrai c'est bien il faut tokende kobunda na Congo mais tokende kobunda na Congo avec qui bato to formé te bato bayebi sens ya mboka te etumba ya mboka bayebi yango te comportement nini bakozala bayebi yango te ale biso nyonso descendant au Congo ale tokomi na nzela tokozela mandoki yango wapi revolver wapi tokena direction nini na désordre je pense que tokoma kuna bako papa biso na ninga kosakana te donc likambo esengi conscientisation il faut tozwa yango au sérieux le problème ezali ete tozali kozwa makambo wana au sérieux te bokende na marche ba marche esika ba congolais bazali ebele nde esika efenge tozwa yango lokola ba tribune moko oyo ba message fort ko banda koleka tout cela maintenant kuna yoko ma zonga sina kende liboso après ça masanga basi esika bazwaka biso vraiment yango wana omuche ba congolais masanga na basi au bebisi moki donc likambo éducation total yango na ba dimension nyonso soki lelo congolais za ko boma ndeko na congolais parce que congolais amiyebité congolais ayebi ndeko na congolais te congolais pa ayebi valeur ya mboka na été valeur na biso ya mboka tozali ko exprimer kaka en terme ya diamant pétrole coltan e banzete na biso ensemble tozali ko yeba teke mboka azali mutu mobimba na okota na explication ya ko pensa pour wana te deuxième élément olobi ezala ko kendeka na même direction hein? Merci vraiment likambo ya bandeko na biso oyo babimisaki mitu oyo babimisi bani pesi lokola mbeka po babundela tala esika ndeko DSV soko zo bunda na bato oyo ofongola kina mitu na bango te bango kaka nde bakozwa mabanga babeta yo ndele kozala kaka ba même congolais odio minzongala atelemaki pona bango ba alongwa kuna di kendaki ko violer bana mige est-ce que bamonaki est-ce que bazalaki non bango kaka continue pas legesi di abande ko lia ba moko mabonza ya batawa kanisa kinini de deux ezali toujours cette peur ya ba politiciens congolais que mutu muso a liboso na ngai na ko soutenir DSVT pour eso comme liboso on gère na balare tout ça bon ba momi tout ainsi de suite so to vend de culture wana te to redéfinir ba priorité na biso te ba valeur mutu. Qu'est-ce que signifie la réussite? Pourquoi est-ce que tout le monde se fait politicien au Congo? Parce que la politique paye bien. Naloba likambo mbalebele. Tout désucrer la politique congolaise. Tout désucrer yango sérieusement. Président, c'est fonctionnaire public. Il doit avoir un salaire. Pourquoi est-ce qu'un faux président a un salaire moko vertigineux alors que fonctionnaire public a un salaire? Non, ils ont un sens. Oh, si j'obimisi papa DSV, comme d'habitude aux Alara, comme moi j'appelle en français un précurseur. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. L'ennemi du Congolais, oh, na 3 minutes na silisi. L'ennemi du Congolais, c'est le système que Bissoto a adopté. Comme Dompe Aotioloba, nous copions trop mal. Et nous copions faux. Maintenant, comment faire? Comment faire pour rectifier ça? De génération montante au Ezokomata, il faut changer mentalité. Deuxièmement, il faut éduquer masse sur la démocratie à la congolaise. Parce que ceux qui te continuent à copier, on va continuer à copier mal. Base ya constitution, base ya état de droit, soi-disant tout ça dans le Congo, ils ont déjà mal bâti. Les gens qui ont fait tous ces papiers-là l'ont fait que pour leur intérêt.
oyo balingi va changer constitution, ça ce sont des biloko monga na lingi na kota utute. Nous sommes na niveau ya Rolobara. Que faire, quoi faire de tout ça? Nous savons que l'ennemi des Congolais c'est le Congolais. Oh, par exemple au Congo là, on préférait à coopérer na Libanais tout na monde avant à coopérer na Congolais. Nous avons dénoncer Congolais car Congolais on a na poto. Munani jaloux ya Congolais ça monde l'état déjà Congolais. Nani mutako kende sa songi na pas bambila soki mwambe Congolais kaka. C'est bête. C'est déshonorant. C'est vraiment bête et déshonorant que tout comme à niveau yo. Et en plus biloko nyoso yo tout loba, il n'y a rien de fait. Il faut que bande konanga to lamuka. Changeons complètement. Kota na ba sujet oyo les autres diriger viso sur des actions. Mais monsieur Despe, par rapport il y a abandon, il y a développé par politicien abandonné monsieur Dongala à la prison et puis même na cas il y a Coutinho, pasteur Coutinho n'est pas abandonné. Monsieur Despe, au moment où nous avons un problème. Le problème chez nous, le Congolais, là, chez nous, nous sommes la Congolais, tout ça, le problème à partir à l'éducation. Même les politiciens qui se disent politiciens, ils ne sont pas éduqués politiquement. La plupart de tout le monde est politicien, ou comme député, ou comme nous avons parlé dans l'instruction et à l'école. Nous avons parlé sur l'éducation, il y a des politiques et ça la makanamboka. Il y a des formations sur le Bamboka Bamindele, je ne dis pas que photocopie Bango, mais sur la Bamboka Bamindele, au monde a que bateau va récupérer la partie politique d'Abango parce qu'il y a une certaine formation politique. Là, il y a normal, mais biso est à la raquette. Surtout si on a peuple car biso motoza va peuple. On n'est pas éduqué politiquement, sociologiquement. Attends, classe. Tout ça, on a des cours, il y a éducation, il y a civisme, tout ça, on a des cours, il y a sociologie. Parce que éduquer le liberté, parce que éduquer le société, parce que éduquer le respect à voisin. Mais pour le moment, on n'en a pas au Congo. Si on a dit pourquoi je dis ça. Si on l'a dit, un comportement de la politicien au Congo. D'ailleurs, je te rappelle, M. D, au Congo, il y a un parti politique et délai. Pour une petite correction, les partis politiques et ne sont pas des partis politiques. Il y a un groupuscule, il y a un prétendant politicien, il y a un intérêt commun à Bango, qui est le Bumuna Bango. Mais un parti politique, sur les 400 et quelques partis politiques qui existent au Congo. Donc, si on l'a dit bien, l'homme congolais en soi est basé sur l'intérêt général de Yomoko. Ce n'est pas un intérêt général de la société. L'homme congolais n'a pas acquis la mentalité de la société. C'est Yangaï, Pesangaï, Yangaï, Yangaï. Mais pour travailler pour la société, au cours de la société, tout ça, il y a pour réaliser des élections parce que la société de l'Arabie sociale est le côté. Il y a un jour où on a que, Makamadio Minongala, ils ont basé, et ils ont abandonné, donc comme si ça existait à côté. Il y a un jour où on a que continuer, même pasteur va abandonner parce que non seulement la société, vivre en société, pour aider la carte de société, tout ça, monsieur Despe, on n'en a pas. Regarde un peu ce exemple pour parler de la partie politique, comment on a malfonction, comme chose au Salama. Et la vérité, et là on a peut-être un gros soin de mais moi je parle ce que j'analyse et ce que je vois. Là, par exemple, Mouké, la partie politique va commencer à faire Makambu, Oyo et Kogo Salama, étant que l'individu, pour la population à Congo, que ce soit au Congo, à Kinshasa, partout au Congo, sur de la civilité, ça va faire Makambu Sala. Dans un exemple beaucoup plus typique, il y a Mouké, il y a Makambu tout le cas. Et nous avons ce Jacques Mignon que j'ai salué. Regarde, tout ça là qui réunion à partie, tout ça qui réunion là pour tout tenir la marche, tout le bas qui tout qui a la couleur politique. On ne va pas représenter l'UDPS, souvent on t'a l'UDPS, tu ne viens pas au nom de l'UDPS, souvent on t'a UMC, tu ne viens pas au nom de l'UMC, tu ne viens pas au nom de Partaréco ou quoi que ce soit. Donc il a dit, étant que
citoyens congolais toujours représenter le Congo pour le nom du peuple congolais. Mais après l'autre fois qui a été adressé, tu as vu une petite récupération politique dans Makabouane. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas droit, parce que après tout, c'est Ada représenté dans Bango. Mais quand le parti, tout ça qui démarche, il y avait le nom de la paroisse n'était pas cité. Donc, quelqu'un qui démarche étant peuple congolais. Alors, moi, je ne suis pas surpris de voir une certaine récupération politique avec de grands mensonges. Moi, je ne suis pas Kamere. Si je devrais être là pour contredire Kamere, je vais contredire Kamere. Mais il y a des articles qui sortent de la parité pour dire que il y a UNC Bazungako corrompre Jacques Nyango à Tika de Chiwana. Ce sont des mensonges qui m'ont supporté. Je ne suis pas là pour défendre l'UNC, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on le bango. Et c'est ça l'homme congolais. C'est nos partis, et ça, exemple, il y a des partis politiques qui n'habitent au Congolais. Des récupérations inutiles pour des intérêts bidons, et pour ça, la Congo, il y a parti politique beaucoup. Et c'est ça le danger. Ce que on considérera, nous, voilà, M. Dessé, alors le Congo, on va aller où? La notion du civisme, M. Dessé, la notion de la société, sociologie, il y a une notion qui le Congo toujours régressé. On ne va pas comprendre parce que la notion là, papa, ils ont entassé dans la marche politique. Quand le peuple n'est pas civiquement éduqué, quand le peuple n'est pas sociologiquement éduqué, il va même difficilement comprendre le notion là, et tant notion il y a la roule, la loi en Bango, il y a la construction en Bango. Raison pour laquelle au monde a été la partie de se créer. Mais là, au monde a été les gens politiquement, ils sont là pour des intérêts. Il y a des et ils ne savent pas défendre les bonnes causes. Ils ne trouvent pas que les bonnes causes, les amis peuvent défendre Dieu Ndongal. Mais pourquoi ils ne le font pas? Tout qu'il n'a pas passion. Ils ne trouvent pas que les bonnes causes, les amis défendre Poutine. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'éducativement parlant, civiquement parlant, ils ne sont pas éduqués. Sociologiquement parlé, on n'est pas éduqué. Et c'est ça le mal du peuple congolais. Dans une observation simple, nous passons du temps à côté la effet à lieu et place à la cause. Si nous passons du temps à vouloir comprendre les effets, et à interpréter les effets sans pour autant comprendre les causes lointaines ou récentes, et on n'aura pas si pour nous, et ça va aller comme ça de génération en génération. Vous êtes d'accord avec moi que mes parents n'habitent autant que là, je suis toujours dans la question à vous poser qui l'élo. Vous avez qu'on rappelle toujours, oh tant à bas flammé, ça a boité, tant à bas flamand, ça a boité. Parmi nous qui sommes ici sur ce plateau et ainsi que nos amis qui nous suivent, mon côté à côté de Malélo pour nous dire que notre temps flamand il y avait ça parce que nous n'avions pas été là et puis batikala relaxabiso exactement ce qui s'était passé Nathan flamand. Mais curieusement, vous allez remarquer que sur le plan moral, sur le plan valeur, parents nabiso bango baza un peu plus élevé par rapport à cette génération ici. Notre génération. Sur le plan civique, parents n'habitent aussi. Ils sont vraiment de loin, politesse, ils ont résulté le moboutisme. C'est ça la cause. Parce que l'auteur même de cette histoire-là, il disait, le moboutisme, ce n'est rien d'autre que les enseignements de Mobutu. C'est-à-dire la pensée de Mobutu, la façon de faire de Mobutu, ce qu'il voulait faire du Congo là, cette pensée diabolique là, c'est ce qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui avec tout ce que nous connaissons. Parce que le moboutisme a engendré une classe politique. Une classe politique qui évolue, qui résonne dans la corruption. Le moboutisme a amené le civisme. Cours ya civisme au biso totanga la classe wana oyo balongola bakam nyoso tu oyo ezaka na nzela, ils nous ont amené makam na bango ba JMPR là où tout le monde ici est passé par là. Pionnier prêt pour la révolution. Mais de quelle révolution s'agissait-il en ce moment-là?
Toyebaki Yangote, on ne comprenait rien. Le moboutisme nous a enseigné que Mobutu, dès le bas âge, avait tué les léopards. Mensonge. Le moboutisme nous a enseigné, belé bâtard, les tchalelo ici, danser, chanter. Le moboutisme nous a amené, nous a enseigné la trahison, où on a vu les leaders politiques que nous avions connus là, s'entretuer entre eux et ainsi de suite. Avec les services de renseignement de Mobutu, où on faisait du mal à n'importe qui parce que la personne avait dit ne serait-ce qu'une phrase qui allait à l'encontre de Yamakanisa Mobutu. Le moboutisme est à la base de tout ce que nous avons, les antivaleurs. Voilà. On n'a pas à pleurer aujourd'hui pour commencer à essayer comment on peut dire, énumérer les problèmes où ils ont la communauté, ainsi de suite. Non. Il faudrait commencer par réparer le Kowana moboutisme. Voilà pourquoi lors de la conférence nationale souveraine, M. Tshisekedi, lorsqu'il avait remporté les élections, un discours naïe, il a demandé à ce que nous puissions travailler pour changer la mentalité. Et il dit Kolobanini, Kolongo la mentalité à moboutisme wana, kolata mentalité à sika. O ezali rempli na ba valeur. Mais ils ont fait un exemple. Les discours là, je l'ai. Si quelqu'un a besoin de ça, je vais lui envoyer le lien. Les discours de Mobopenda et Thomas Kanza. Lorsque Baviona na élection, il y a un premier ministre de la conférence nationale, Tshisekedi avait gagné, Pessi Maloba na Bompenda. Bompenda est venu, il a parlé avec beaucoup de politesse, beaucoup de reconnaissance et avec beaucoup de sportivité. Bompenda est parti, Pessi Thomas Kanza Malo. Thomas Kanza est passé pour dire aussi son discours, avec beaucoup de politesse, beaucoup d'élégance politique. Et Thomas Kanza est parti. Et on donne maintenant la parole à Tshisekedi, à son tour il dira, ce n'est pas avec un esprit triomphaliste, c'est juste que, mais il faudrait que le peuple puisse se prendre en charge. Depuis longtemps, le peuple doit se prendre en charge. La mentalité, il a fait un appel solennel au changement des mentalités. Et il a dit ouvertement, le fait qu'il ait remporté les élections en face de Thomas Kanza, et qu'il Kobebi sa relation à Bangote au Bazanango, qui date de très longtemps. Tout comme il aura besoin de Thomas Kanza pour la gestion du pays, tout comme Thomas Kanza aura besoin de lui à un niveau tout comme à un autre. Ce discours-là existe et ça on a. Quelle leçon de démocratie, quelle leçon de sportivité. Et c'est cet esprit-là, Obiso Sengela Kitoluka, pas nécessairement l'esprit parce que c'est Tshisekedi qui avait dit ça, non. Il y a des prêtres catholiques, il y a des pasteurs qui enseignent ces choses-là, que nous devons nous approprier. Mais malheureusement pour nous, le MPR est encore dans nos têtes. Et voilà pourquoi il y a des conneries sur conneries sur conneries, et nous allons continuer toujours dans des conneries, et Trotikalaka dernier de la classe, parce que nous ne voulons pas changer. Le jour où nous prendrons la décision de nous dépouiller du MPR, je dis, je le répète en bic rouge, nous dépouiller du MPR en tout et pour tout, le Congo sera délivré et nous serons délivrés et nous allons changer la destinée de notre pays. Nabanzi makambu o tozali koloba tango nyonso tu nayaka na ba sujet na ngai mais namonaka bandeko olie bakota na kati na sujet olie bapesa mayele na bango na kati na ba sujet parce que likambu oyo yako abandonner moto ezali mingi na kati na communauté na biso ozali kobunda soki bakangi yo bandeko batiki yo oliaka na baninga omelaka na baninga mokolo kozwa problème bandeko bakimi yo tozali komona bandeko ebele na poto amelaka na baninga aliaka na baninga mais azwi problème na mwasi na ye bandeko olie ba ede ye bakokoma ko ede te bandeko kutu baza na besoin ye akabwana na mwasi na ye comme ça bangonde babanda koseka ye ndaku na ye ekoma esika lié des rencontres. Cela veut dire que ayebi ke ndeko wana
azalaka lisusu na mwasi te, atikala na ye moko, pale na ye ekoma kitubu, oyoyo ndeko nyonso tu akoki koya mpo azwa mwasi na ye mpe akende na ye masolo. D'autre part, ekoki kozala bandeko balingaka kotika moto azala na pasi, eza pe na bandeko ndeko mwasi aza na ba problème na mobali na ye, me ndeko mwasi mosusu po abundela ye, akonseye, akolinga kokonseye te akolinga ndeko wana ya mwasi atikala ye moko, mpamba te ndako na ye etikala wululu. Soki azwi copain na ye akosola na ndeko ne ya mwasi, a te koto bakorevenga ye te na koya na ye kuna akosomba masanga akozala boye. D'autre part, ekomi esika ya akosakana. Ndenge pe tozali komona ndeko na biso Diomi Ndongala oyo azali na prison. Bandeko na biso tozali komona ke likambo ya Diomi Ndongala bandeko bazali koloba te, bandeko batiki yango. Bon, boyebisanga leader mususu na Congo akoki kolinga alanda exemple ya Diomi Ndongala ke abundela peuple ke lobi soki baleye peuple wana ezali kotelema te, bandeko ba leader mususu bazali kotelema te, kaka ba discours ya bentere na bango, kobongisa ba parti politique na bango. Nani oyo ata awa na kati na diaspora secrétaire général ya Parti démocratique chrétienne Monsieur Fredy Nkita oyo azali kobunda na ba moyen na ye kokota kosolo na mindele, me ba congolais bazali awa na kati na diaspora. Est-ce que bandeko baluki bakuta na Fredy Nkita eke azali mwana mboka secrétaire général ya Parti démocratique chrétien po na kokangama na ye, po na kotuna ye nini ezangi, po na kosoutenir ye na ba démarche tout oyo asalaka sur Diomi Ndongala po na Congo na biso. Mais ba congolais bayebaka batu ya lolenge wana te, nde ba congolais bazalaka kaka batu oyo babundaka likolo ya lipa, babundaka likolo ya mbongo oyo tobengi nzeleke te. Biso nde tozali batu soki pona kobunda likambo pona nzeleke te, atiaki momi na nga litoi nde wana mpona kobamba sapatu oyo mondele asambi asali atie bakole oyo tozali kobenga akangi bakole. Okomona congolais akozwa sapato li alata na makolo alati na moto, azali kotambola azali kobamba ngo na se moko te ko na le bango 10,000 fois ko ekosomba 12 parcelles na Kingasani ko ekosomba 14 parcelles na Maviokele ko ekosomba 17 parcelles na Mikonga ko. Alors nde komona ba congolais babundi pona ba bêtise. Elamba na ngai eleki ya ye kuna lati ya ngwanzu ngana zali danze ngande mutu na salaka bango balandaka. Congolais nda bundaka na makambo ya buzoba, bachani pe bambeli babomani pe po na makambo ya buzoba. Ndeko na biso ale ozokota chaque fois ozokata na turo soko kata ni okokota lisusu te, pamba te soko zali na ordinateur ya ngwanzu to internet ya ko idefa soit ya koyiba ba code ya batu eza makasi te, turo soko meki okata ni lisusu okokota lisusu te, pamba te ezali ko déranger. Somba internet ya bien po etele malokola ya Dompei, etele malokola ya Enfant Noir, etele malokola bandeko nyonso. Internet ya pétrole eza malamu te, chaque fois ochaka pétrole esilaka okatanaka. D'autre part ezali kosala soni na kati na communauté na biso. Alors to avancer wana ezalaki mwa po to seka mamoke. Alors eloko tozali koloba ke congolais na makambo oyo ezalaka très utile, mais congolais azokango à la légère. Congolais akosepela atala eloko oyo ezali bêtise, batia kaka masoko ya mwasi moko na video bakoma botala bokomona congolais balakisika masoko ya mwasi na motakala, nde congolais kolinga tala eloko oyo aza nango na ndako amonaka yango ya mwasi asimbaka yango boye, mais akoprefere atala ya video. Mais makambo ezali très intéressant. Namonaka ndeko na ngai Dompe invite nkanga atiaka biloko ya bien na kati na ba video. Mais soki nake kotala ba vieux kuna nakomona tam susu ba 50 ba 70 tam susu 100
mais oke kotala ya buzobologue moko boye okota 39 000 mais nazo poser ma question na bike non o batali 39 000 49 000 mais na oyo kutu moto ko apprendre pe akoli si de génération en génération mais batali muke pona ko comprendre que non congolais qui parande libumu na ye yango moni Dio Mindongala bato baza ko kipe mabumu na bango soko likolo balikamba Dio Mindongala fanda ba financer yo ufandi. Alors est-ce que boza ko se poser ma question te pona nini baza ko loba likambo ya Dio Mindongala te par la mauvaise foi nga soki nazana ndeko nanga eke bakangi etu salakane na kotikala kotelema kaka na kombo na ye na ko kanga munoko te yape ndenge moko na bapaster mosusu ndenge bazali esengeli koloba likambo ya Coutinho Fernando na mikili na mpoto azalaki na l'église na Kinshasa azalaki na yango tala ndenge bakosaki kaka batu Fernando Coutinho abimi tala batu na église bapakoli baputulu batu ba fukami nzambe na ngai yoki nzambe na ngai yoki abimi pona kolakisa batu ke non peut-être peuple oyo ezali aliéné mental peuple azali na liboma na mutuna ye peuple oyo azangi manque ya intelligence bien sagesse kati na ye kibu moto ezali te akroyaka ata na libanki ata na mpese ou bien na tchombokila bato balobaki nzambe na ngai yoki bapakoli bafufu baza kobina na église abimi d'autre part ko comprendre na tango toyaka na kati na bamasolo ezali mpona kobenda peuple congolais litoi soit koloba ke non yo moto lali telema mpona mboka na yo yango na tuni mpona nini Coutinho na Diomi batiki bango bakende losholi. Alors bandeko nanga ba congolais bozali ko s'attendre na nini lelo to discuter constitution biso ata to discuter awa révision constitutionnelle ekosala te ekosala soki basali bakomona bakosaka na biso toza batu moko tolobaka toza batu trop bavard trop parler o balobaka tolobaka mingi mais tosalaka eloko te lelo mpe kokomona bakongolais alobi ke moi je suis très intelligent nazali docteur ingénieur babimi soki na bagrade belé mais théoriquement pratiquement zéro. Est-ce que na kati na Congo tozali na bachimiste te yebisanga bachimiste boni oyo basali la kabino ta jida nana ou bien nsafu ou bien lipela ou bien ya mangue ou bien ya kuku dendo ou bien mbile sobe basali la kabino ou bien ya avocat ba crème tozala ba fleur ebele yebisa biso ba chimiste o batangisaka bato basali ba mafuta boni. D'autre part théoriquement parlant okomona professeur na kati na classe aza ko pesa d'équation aza ko pesa d'exercice aza ko démontrer mais il n'a jamais fait ata voir même chibuko ya pamba oya baluba ou bien kaka tozali ko benga nini oyo mayanda ou bien lungwila atikali ko transformer yango kutu ko sala te atatala mulangi mindele ba mela rien. Donc to evantaka rien mais théoriquement parlant toza na bato olani ndeko na biso alongo alobi biloko ebele mais théorie. Mais comment le peuple congolais bato balobi ki bazali plus intelligent mais théoriquement baza mayele pratiquement baza zéro. Ya solo eloko siko na zonga rapona ki bobiso ndenge dompe ya lobaka bandeko bon kokiste balobaka bobiso, cela veut dire que non peuple oyo eyebi culture na yango te to elingi bobango te bobiso te peuple wana eko évoluer jamais. Soki na lobika tozali na kati na nzela ya singa awa to meka ko palola na kati na lingala vraiment ya solo 10 minutes omona bandeko ata 10 minutes oyo tolo bango nkota zomi minutes tokoyeba pe minutes te soit ngonga tokoyeba te tokoloba kaka langue ya bapaya. Est-ce que tu peux se poser ma question te pourquoi biso kaka ba congolais ba africain ceux qui te solo ba munoko na biso to employer ka mingi ba mon français mais je n'ai jamais entendu un français azali ko ba français za ko employer lingala. Est-ce que biso et ça la ka biso bien ozolo ba français ozolo ba lingala ozolo introduire ba mon français
nakati esalaka biso bien ou bien ezali mabe. D'autre part faut tokoma na système ya ko boycotter biloko mususu toloba bon kota na biso. D'autre part tokoluka pe ko inventer parce que totie bon kota na biso tellement bon kota na biso tobwaka yango omoni peke tozali kokende lolenge wana bandeko na biso na tango ya bisengo tokolia tokomela na pasi nde to abandonaka bango. Maintenant le babou papa et ali passé si je vraiment bolobi et puis na pesi vraiment bandeko nous surtout bali na ligne et puis au bazoko biso mbote mingi. Ça fait longtemps, en tout cas merci nzamba bateli et ali passé mingi parce que ce que vous allez kotala niveau ya mboka na biso na buzoba oyo biso ba congolais tozana yango soki mboka na biso ezali na makambo to anango lelo papa et ali na centre makambo tu yo na ngai mutu to na centre makambo oyo kongola ndi makambo te papa DSV ndenge ozali wana papa DSV lelo kaka ndenge wana soko bandi ko buta mutu akoboma yo mutu liboso ndeko na yo congolais akokenda bandi kosala ba recherche papa DSV asala nini asalaka nini azalaka na likamoko boye amelaka mutumbu ale makamwani surtout aye nango na misu ya batu na mokili po a déstabiliser yo malgré makambu oyo zo kolobelana eli po na intérêt général. C'est ça le mal congolais. Yango no zo komona même na ba parti na biso ya mboka kuna to ali na même système. Même comme ozali na parti moko songolo. Mais muninga musu ali na parti songolo kuna pakala. Okomona comme idée ya muninga o azali na parti mpakala ezali malamu. Mais comme yo azali na parti songolo faut luka moyen tout. Oloba mabe po na ndeko wana malgré makamazo oloba na conscience na bo moto ebike likambo pe na lobby eli po na intérêt ya mboka. Mais il faut bomaye po yo mona na ke yonde mutu wali malamu koleka. C'est ça le mal congolais. To mona ka yango wa obengi saka mingi ndeko, il faut les citer. Obengi saka mingi ndeko mfumu toto. Intelligent, analyse malamu, mais suite ya babiloko wana o nazoko dénoncer sikoyo awa. Konangai ozana maloba continue. Merci. Pour na moni Skype na bouger yango na kantek na bimi. Alors, okomona ke tanga bana koloba même soki kamere aloba ki likambu ya malamu par exemple, mokomona ke intérêt caméra lobelaki et ali pour la caméra était et ali pour l'intérêt général, mais nous sommes là pour critiquer. On voit seulement la personne. Total raté makambo muto azokoloba. Est-ce que makambo ngoli tout ça la analyse si maloba ya mutu, ba idée ya mutu, biso to s'attaquera beaucoup plus la personnalité de ya mutu. C'est ça ce qui est le mal parce que Tshisekedi ndenga zali wana akoloba maloba. Soki maloba ni ali pour l'intérêt général, il faut les critiquer. Mais sur le malobo yo, o ba musu bazo banga koloba. Mais azo ba courage. On dit combien de bateaux bazo boma likolo ba makambo. O fani bozo courage à critiquer bateau. O bi sa ba makambo susu bateau bazo banga o yibo. Biso de pesa bateau la ba mbongo te. Beaucoup monde critique sur critique, il y a personnalité. Tout ça la critique ba idée. C'est ça on est que tombe la mboka la biso. Totika ba personnalité, ngai nazali donking wana zali boye na komuzo c'est mabe makasi yango nozo mona to ana ba intellectuel la mboka mais tellement okomona neti mulukwa Bochap professeur de l'université mais suite à babiloko wana parce que ça ba intérêt personnel ozota la note que bandeko nanga ba congolais bazali wana bazo souffrir tu ne vois pas aux autres intérêt na yo bonga na vie na yo. C'est ça le mal. Et puis na yebi sur hôtel qui na télévision dernièrement wa izine ya ba chinois na 17e rue au bande ko ba congolais ba zika kikuna. Mais tu sens les chinois là ninga zo ko na télévision avec l'olendo nyuso mais tant ba yebi c'est mes salaires nini bo pesa bande ko na bino congolais ya salaire mo misère. Alors mais monsieur ici au Congo, quand je promène, je promène, je vois la misère partout. Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire, la misère? Donc,
biloko wana, et puis il y a des Congolais au baza mupanzi na yeko ba pesa mo musala azo komona ba ndekone ba ita ba komi na yango, mais yeko ba na besoin social protéger mo musala na yo wana, il critique ses propres bandeko. C'est ça le mal. Tu ne vois pas que likamwa en tout cas côté ya mabe tostora biloko na biso to bomba on a ndenge ya mabe ya mona sande salami ba biloko ba énorme wana ba environnement tout na Congo ya respecté. Mais tout on a tala batninga comme le col donc monstre, et puis je cite aux awana au romona chinois qui est na tribunal au lieu qu'on passer bande ko la biso na ndenga malamu, mais comme corruption zali na système au bakozwa chinois pesi bango mbongo et puis affaire en qui bande ko batkela ba défaut moko ya vie. C'est ça l'état que nous avons ici au Congo. Donc c'est malheureux pour nous. Toti kano ba intérêt na biso personnel, toti a mukolo to tia ba intérêt à république. Liboso, c'est là où les changements viendront. Nakanisi nalandi bandeko o bauti koleka awa. Tozali komona ete vraiment toi na problème na kati na mboka. C'est problème mona to totali malamu e bandi na ona biso moko. Et un problème d'éducation, il y a formation, il y a batu. Pamba te batu nde bakambaka mboka na bango. Soki likambo wana yako former batu ezali résolute ba conséquence na yango parce que ozo tozali kolobela awa eza ba conséquence, mais cause na yango euti kuna ndenge tolobaki pona nini congolais azaka toujours na notion ya ko trahir moninga ndeko na congolais ko détruire ko protéger ka moi intérêt na ye ya isoki ya ye ka rezi bimi c'est fini, le reste il s'en fout. Toti ko étendre ba domaine nyonso. Deuxième élément, troisième élément, na souki sezali ya bandeko na biso otomona ki discours ya Martin Fayulu. Naganisi ndeko desme soko tala ngo malamu oko se poser question de fond. Tolobi Congo ezali état indépendant depuis 1960. Tozui Kimpoanza bosomi na biso, c'est-à-dire tolobi tokomi na capacité ya ko kambamboka na biso par biso moko. Yamana Kimpoanza. Mais comme on a dit Cambonio sur Congo, il faut que les Américains va lobaki nini, les Français va lobaki nini, les Français et les Américains en goto lobaka. Muto kanisa ke okende ko nokuti congrès ya Américains, ba fandi wa soki 500 personnes. Ale bokomi na bango ko discuter parce que baza na position de force, bazo linga ko imposer bino boko ko discuter. Papa, eza soni pena mawa. Ba bengisi ba congolais, ba politiciens congolais, ba opposants, ba kei ko se réunir autour ya table ba mindele mi bale pamba de ba fandi wana ba ko tala bango ba ko buka ba français milai awa e komi na suka français ko ki lisusu te komi na ko beta yo e boye na boye munde atalika ba sekina mutalbi. Ça ce sont vraiment des chimpanzés o ba makako vraiment. Eza mawa, eza incompréhensible. Na ibite mawa ezali terme oyo ezali sous koko kanesika wana te. Et comme niveau moko eza incompréhensible na raisonnement normal ya mutu. Mais malheureusement Congolais ndeka kaye wana. Ako chama kelele ako beta munoko ako loba français kilomètre hectomètre, mais comportement na kati na c'est comme ça de ba élite ya mindele ba mona kabiso batumoko sans substance, sans direction. Ya wande ko desfa lo dawali kamba boko to beta mikolo nyonso awa batu ba kompona kate bazo kanisa tout ça ko lo bango pas sentiment ou bien pas la haine contre les pensées culturelles ya batu mususu. Non, mais tu as ko comprendre que soki to se reconnaître biso mo côté to komi ça sous confiance na biso mo côté. Tokoki ko ça la confiance na moninga ndeko na yo te kongola ko ça la confiance na ndeko na yo te parce qu'il n'a même pas confiance à lui-même. Il n'a confiance à personne. À ce moment-là, et ça les dégâts. Leader a kolinga soki ya linga kufa akotala qui sont les leaders batu mususu yo nganto ata so ngana kei bango il faut pas ba mata quand même na poste one. Il faut pas ba mata so ba bundela que mais le type là il est valable mais na ko préférer na kende na yeka. Nakende na yekaka makambo tozali komona Dio Mindongala mutu abundeli pona il te pèse, il faut pas mâcher les mots.
Mais on dirait que Mbuta Tshisekedi aza na boule moko boye que non soki ya alegani bo azwa kaka na Mukongo bakende kuna ko se justifier ba wonso kuna mbale. Alors tout ça on comprend personne ne parle ya Dieu Mindonga. Azali abandonné aye na ye moko. On dirait kazaka kutu na bato bande kolanda ete, on dirait kazaki na ba sympathisant te, on dirait kazaki na combat moko boye te. Il en est de même na Coutinho. Soki ne moza toza ko tala ba photo ne baza ko tia na ba Facebook awa. Na ba internet autant la bolobi mais ça c'est vraiment Fernando Coutinho ye onenga komi et les Congolais o amoni photo wana ba fandi pe ka nye de odesve surtout là di bomate terme de wananga en soit un pote lo ba minga ba fouté na éviter terme ni ne ko kabiso lisusu ou bien toza tellement traumatisé na kati que toza na mentalité esclavagiste. Une mentalité esclavagiste des même attends en Amérique hein na meso ko landi na rectangle la révolution américaine na guerre na bango ya nini ya nini ya nord sud au moins na zakina ba noir mususu na sud ba pesi bango liberté yo aussi ko esclavage si liboke na bito kendo wapi to mesa na biso kaka kiboumbu to tika na kiboumbu non on va partir nulle part on veut rester ici ba to bien ba house nigger. Non, à content na situation wana. Et na kanisi, ezaka na kisi moko de kodesve. Ezali na terme simple. Éducation de masse. Parce que système so bachela biso ezali pona ko déséduquer biso. Donc on est na classe pour être déséduqué et formaté. C'est tout. Tout le monde a exactement le français et puis un peu de technologie to yo ko assaisonnement pona ko être de bons serviteurs ya mamindele. Ça le kola yoza mécanicien, hein, on former mutu moko so pour ce que le bi boy mécanicien. So que le bi clé 12, avec clé 12 zanini, pesa clé 12, clé 14, avec clé 14 le koni pesa clé 14. Mais nengo zali ko sala musala kuna, il n'a pratiquement pas aucune idée. So dans idée moko vague. Nous devons koluka ko créer ba mécanisme moko ya éducation. Parce que la plupart des gens sont déséduqués et ça biso to tanga na français milai na minoko. Parce que tango ba chaka biso na esika to appliquer ndeko desve bolimbisi. Et ça vraiment inconcevable. Bon mona ki réunion et salama ki na États-Unis. Oyo but nango ba memi ba leader ba président africain. Papo ba yakro ba ko pesa ngo ba injonction. Pour les expliquer qu'écoutez, Bisso, aussi un programme à Sika avec des nouveaux leaders formés par les Américains qui sont américanisés. Au Bakende Kosala Moussala, na Katina Afrique, na Katina Congo. On a choisi des gens, bah formés pendant 20 ans. Voilà pour l'éducation. Hein. On a recruté des gens pendant 20 ans. Ba former bango, ba américaniser mentalité na bango. Ce sont ces gens-là, ba kotinda na kati na Congo, na Afrique, pour ba continuer colonisation américaine malamu. Mais tant que ba osa musala nyoso wana, ba za ko investir na musala wana. Biso oyo tozo ba toza ko bunda, toza ko investir na nini? C'est ça des questions qu'il faut tous se poser. Musala ni toza ko sala investissement parce que tu bazo ka sala keno, le combat c'est physique. Tozi mindoki auto fabrique kate masasi auto fabrique kate to uti kote utakate non boke ndoko ko faire comprendre kaka ba mindele boko sola bango mais pona bango baza déjà na mentalité esclavagiste bon limbi si ce n'est pas être trop dur oyo Congo eza ya binote Congo eza ya bango ils vont prendre des gens qui vont aller travailler là-bas pona intérêt na bango ndeko deswe toi na likama toi na maman na likama ndeko azolo ba tu proposes quoi mais oui tous allez comprendre tout justement nzela ya kozongela bokoko kozongela ba valeur intrinsèque na biso kozongela bokoko ça ne signifie pas nenga tokesa okolata rafia ce sont des arguments trop terre à terre kozongela bokoko signifie connaître aussi votre histoire votre histoire comme on dit la comment c'est aussi parce que voilà na système il y a des éducations to kenda on a ba classe on nous a même convaincu hein, que notre tradition était orale.
Bah convaincre, tout le monde accepte. Autour de la que la tradition était orale. Mais c'est ok que ça la vérification sur ma fouille. Combien des écritures oyo bah africains bazalaki na yango. Pour moi ni bitumbe ça ko le kana Mali awa. Tumbuktu. Bah to ko na ba bibliothèque baza ko panza pas ba islamiste wana. Et ça ba mindende ba tchaki yango kuna. Ba bibliothèque ba livre ça na carte de ma bibliothèque wana. Et ils allaient écriture ba combien on a écriture ba mindende. Système de déséducation et faire croire sur ma aberration et mêlée. N'engende konangai nini abembelo alobaki. Eh bien vous avez même fait croire que Diego Kao a découvert la mouche du fleuve Congo. En 1482. C'est comme si Batignos was actuellement bazaki na bango ba aveugle, ba ye baraté Diego Kao outi na pota biso. Mais bon on était aux embouchures, bango pa vraiment embouchure yango yo, il a découvert ali batangisi batu, soko le bi autrement, batu ni mwana na classe qui a découvert la mouche du fleuve Congo, alobi non ce sont les Manyang. Non 0 sur 10 qui a découvert c'est Diego Kao 10 sur 10. Mais ndeko desfe na batu ya ndenge wana bokanisi ke tokolongwa na boumbu facilement. Donc il y a un problème sérieux de l'éducation. Il faut tous en encourager en tant que élite intellectuelle, tout le monde reconstituer l'éducation en abisso, peut-être vulgariser en commençant par les valeurs intrinsèques qui constituent l'homme. La justice, la droiture, qu'on se trahir. Dès que tu sors, écoutez ça, tout ça qui n'a pas et bon, on a mis des colonisations qui sont effectivement, des colonisations qui sont tant que réussir à renverser les valeurs ou à nakati nabiso. Quand ils ont réussi à renverser cela, oui, oui, mais parce que la coalition ça qui bouzoba. Parce que bouzoba, il y a quoi adopter ce qui était brillant. Ce sont des choses, il faut que ça m'encourage, il y a kolobela yango. Donc, ndeko DSV, biso sonye tozali awa, to ça m'encourage wana en tant qu'élite. Total kaka biso moko te. To ba ngiko nyoso le Congo de demain et ko salema na maye oto ko tiana mitu ya bana na biso. Il n'y a qu'un seul peuple au monde oyo nga na yebi akamataka mwana na yake ko sundele pa mutu mususu ateyaye. C'est le peuple noir, c'est le peuple congolais. Okomona même bandibu bakamataka bien sûr bana bango batanga. Mais après ko tanga kelasi ya mundele bazongi pa na bango batini bango na madarasa na bango batangisi bango ki madarasa na bango wana. Yango na okomona même en Angleterre awa bitu mezo salema kuna na Syrie. Mais il y a des Anglais d'origine syrienne ou bien d'origine anglais islamique musulman. On a botami l'Angleterre, à cause d'Angleterre, mais à jouer mindu kaje ko bunda kuna. Mais on les a choses moko impensable sur la Congolais. Toko sala ngote. Mais pourquoi? Parce que bazali formé, éduqué, mentalité na bango est différent. Malgré bazali na kati na poto. Mais biso to abandonner bana so bo ba kendeka ba ye ko na mathématique ba ya français, l'essentiel c'est quoi? Atanga zu diplôme ko za musala, tanga ko za musala ko za ndako na ye ko za mutuka na ya komi bien. C'est ça la notion du bien selon biso. Mais notion du bien on est moins dangereux parce que ce bien là ils allaient former pour na ko détruire biso pour na ko ilane biso. Ba Ebola yango na zali ko ya, ba sida yango na zali ko ya, biso kaka ba guerre to kufaka. Et lo ekomi ba di ba kaboli biso musulman na chrétien na kati na Afrique. Imaginez-vous hein. Musulman na chrétien na kati na Afrique baza ko bunda. Otuni bango islam e utaki wapi? Moyen-Orient. Chrétien e utaki wapi? Moyen-Orient. Et bongo bino na ya bino na kati nini? Bozali ko papa na pona ni na eloko uti musika kuna. Botika bantu ya musika kona ba papa na bango ezali kamu na bango. So ba papa ni pas de problème. Donc ndeko DSV likambo ya motuya oyo tozali komona ba conséquences na yango. Tozali ko inana, tozali ko sundola baninga, lobeki likambo ya shebe ya awa, hein? Il suffit que ba peso eloko muke DSV muninga na yo, boliaka na ye, bosololaka na ye, alors mais ndompe en tout cas, oyebi ke neza to ko somelo au palais, hein? Soki na kitambo na banda DSV za ko déranger biso trop. Yo nderero kokoma ici kana ida iro lekiye. Ale yo wana pe mbangu, okay, ale osali yango yo ba ozana bo moto te. Yo na nyama, en tout cas nyama pa lekio ero moko boy. Na soki sawana. Eza na video moko batie na YouTube awa ndeko DSV ete inga mingi. Mbwa moko aza kokatisa boulevard, e ba mbwa mibale. Ba kokatisa boulevard. Bona mala mwana. Mutuka ye e leki mbwa moko, mbwa sauter likolo abamba na se akufi. Moninga na ye mbwa olie akima akende na ye moninga mbwa akamati moninga na azabani ko benda nzoto moninga na libanda ya boulevard malembe
pe amateli yango likolo pour protéger yango. Mais ndeko Desve soki mbwa akoki koyeba valeur ya ndeko na ye mbwa. Alors yo moko sala conclusion. Attends. En tout cas, bon, la sujet au lobby les lois vraiment là on contribue au Maroc avec nous. Au dans tout le plateau, ce qui va y vraiment on va payer ordre mondial. Donc il faut tout le monde arrêter que nous dans mon kilo tous allés à la puissance et que c'est. Donc jamais batu bakokana makasi. Des fois yo va peut-être yo le kinga makasi, peut-être ngala le kinga makasi à robunda. Donc nous avons à ça mon kilo na ba niveau. Mutu soza makasi, mutu soza faible. Mutu soza moyen, mutu soza faible. Yango pe ezali pe na ba pays. Ezali na ba pays oyo et ils sont puissants, ils sont moyens, tous sont libres, ils sont tous conscients. Ils sont pas. Nous allons comme moi qui nous vraiment biso basaïwa tous ça que non. Tous ont critiqué, bah nous donne bien, tout qui m'a toujours pas la baron. Tous ont critiqué baron mais tout va pas la baron bah 10 ans, bah 20 ans. Tous ont critiqué baron mais ce qui est problème, il faut baron de baron c'est pour les biso. Tout le monde a bah événement et belle les cas d'Afrique qui ont là. Hein? Tout le monde nakala. Tant que Mozambique qui m'a étonné d'Akawana. Mais comment qui n'a pas assisté Nani? Ou bien Congo Brazzaville, ou bien Angola, ou bien la pays sur l'Afrique. Les amis m'ont dit le caca oyo to qui va ba kendani kuna. Ba kendani ko sala musala. Tout le monde ba info ba sala. Il faut tous à la reconnaissance. Et il ne faut pas que nous tous à la radicale chaque fois. Et pourtant tout y est que nous bateau dans l'équipe sur ma casse. Il faut reconnaître que ben sur ma casse. Si on bateau ba kuta aux États-Unis. Et c'est parce que et ils allaient battre et puis il y a l'ordre mondial, c'est-à-dire ils allaient ordre, c'est-à-dire donc c'est comme ça, on ne peut jamais changer ça. Donc ils ont 150 ans. La temps où toujours comme ça, tout ça stade du martyr et comme on a pelouse il y a synthétique, barbo bimisa, barbo ça va stade ils ont quand la maison font voilà. Donc tout ça la retard rébellé. La temps où ça toujours comme ça, kolia, barbo au kanisa ba qui nous va na la lune ou bien na la planète mususu. Donc niveau exemple tout ça na écart pour munene au biso to cha tembete. Donc on peut pas critiquer. Donc, ils allaient beaucoup sur la valise Sibana, à Royer, Bosambi, à Zoyo Kabino, et puis à Bogoli, à Zarani. Donc, il n'y a pas, dans mon Kili Awa, que même dans l'Inde, ou bien dans le Pakistan, ou bien dans le pays, sur la même guerre, ils ont toujours, tout le monde a 100% qui pour intervenir. Tout le monde a parlé. Donc, il ne faut pas nier ça, vraiment. Donc, moi, je veux dire que c'est vraiment, il faut accepter. Il faut tenir la faiblesse, la biseau, tous les faibles. Donc, c'est ça. Et puis, par rapport à nous, il y a papa de Minonga là. Bon, moi, que non, vraiment, ce n'est pas manque il y a volonté, il y a bateau. Ce n'est pas manque de volonté, il y a opposition. Ce n'est pas manque de volonté, il y a Tshisekedi, ou bien Kamil, ou bien ceux qui n'ont pour la Colombie, la Makamwana. Parce que pour le moment, nous sommes dans Mandoki et Zali Kanambe. Donc, il y a un Mandoki. Donc, les gens sont impuissants devant cette puissance où il y a Moura, où il y a la police, où il y a Imperium et Zalinae. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? Ce qui nous met à l'obité, parce que nous, on n'a rien dans Maboko. Tout ça, il y a le côté où il y a une égalité. Même l'opposition, il y a le côté où il y a une égalité. Donc il faut toujours avoir conscience que non, il y a la volonté que non. Coutinho nanani babima baloba balobaka mais comme ce sont des gens où bazali déjà na puissance na armement donc police eza na maboko na bango impérium eza na maboko ba bureaucratie na maboko na bango justice na maboko na bango qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent baki le groupe mais tu sais que américain qui nomba que buka ba prison albaki que baki buka ba prison pour ba bimisa ba nyoyo prisonnier. Vous avez vu que tout le monde a des puissants, on a pas qui n'ont bâti là, qui va se payer, bah c'est pas que nous là. Donc ce que ça la maka, la calice va te belé le bas nous na la
Donc, il faut tous à la vraiment et qu'il y a un biso tout le baka parce que nous sommes en Europe, hein. Tous les jours, on a la liberté à Colomba et à Maramionso. Mais nous sommes là à envoyer les gens à soulèvement populaire. Mais yoza a aux autres d'Abatou, na Kishasa, basa soulèvement populaire. Mais yomo kende nanu, au lubake, tout ça la soulèvement populaire, ce que bautikayo. Bautikayo te au kende. Au kende pe au kedingi, batu bamouni au pété. Donc, ces gens-là, ils basent la position des forces. Seulement, tout ça, dans le cas, ils allaient carrément, tant que les gars avec bateau, ils ont une puissance, on est capable, pour baser la solution à l'abus. Donc, les gens ont un complexe, ils ont une réalité. Nabanzi, ito pesa kibino masolo na biso pona kolakisa eke na biso ba congolais ba opposants politiques na diaspora na Kinshasa, tout le monde oyo tobengi ke ba congolais tozalaka na habitude moko. Cela veut dire na tango za na pasi bato nyonso tu bazali bakimi yo, na tango ozwi bato nyonso tu baye pembeni na yo. Ndenge Dio mitango azalaki ba membre IDPS ba parti ebele bazalaki pembeni na ye pamba te azalaki pe kobimisa mosolo. Tapi oya rouge wana oyo batandelaka Etienne Tshisekedi tapi rouge wana moto asomba ngo ezali Monsieur Dio Mindongala. Moto asomba tapi rouge wana oyo Etienne Tshisekedi atambolaka likolo nango président de la République. Eza bato bakanisa ata na tapi rouge wana ke mabe mosusu te. Bakombata IDPS bakobundela kaka parti na bango. Jamais makambo ya Dio Mindongala balobaka yango. Ezali pe na bandeko ndenge biso tozalaka na kati na ba radio. Tosalaka musala na biso na kati na ba radio. Ndeko ata sali 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois akotaka ba radio te 6e mois soka ye akokota radio. Okoyoka ndeko ordinateur nange zalaki mobolo nazalaki na problème boye. Mais est-ce que bandeko wana bayebaka te biso batu oyo tosalaka na media ordinateur na biso ezalaka na ba problème, tozalaka pe na ba problème. Mais kaka kozala bandeko na nzela ya singa oyebisa ye radio eza ya kosala te parce que ordinateur ekufi. Mais loko aliboso akoyebiso ke no nzambe akosala pe abungi na Skype ato bengi akoyamba te. Pona kolakisa peuple congolais mingi pe bakangami lelo na DSV pamba te DSV azali toujours en cours. DSV azali toujours de tous les temps. Maintenant sala kaka une semaine ao nazomona na te bapare eziki soit eza bien te. Okomona ta congolais moko te. O ngana za fanatique ya radio lisolo. Ngana zali meilleur auditeur ya radio lisolo. Na landa ka radio lisolo na fandi na ndako na za kolanda. Meza ko ede yo. Intérêt. Ndenge ba parti ba tu ya parti politique balanda kaka be intérêt na bango. Intérêt na yo nde okolanda yango. Olanda kaka intérêt na yo. Que radio ezali kosala kitoko olandi intérêt na yo. Mais pona koloba makambu oyo tozali koloba o soutenir radio yango opesa makoki na yo nga bandeko mosusu babenganga DSV. Ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 7 ans nazali meilleur auditeur ya radio du solo nazangaka kutu te. Mais ceux qui radio kufi moto wana kokuta ye jamais oyo alekisaka tango na ye na kati na radio lisolo apesa yo ata ordinateur, ata laptop, ata iPad, ata téléphone, ata eloko rien. Bakimi bango nyonso tu. DSV akobunda na ye moko e. DSV akobunda na ye moko e. Moto soki abengi ordinateur eziki papa nzambe akosala. Mais pona kosunga, pona ko aider peuple congolais na ebite
soki toza ndenge nini. Yango tozali komona ke ndeko nyonso tu oyo salaka kati na bato yo pe bakosala yo boye. Diomi Ndongala ye wana kei moto akokipe azali te. Lelo pe DSV soki radio ezosala te, moto pe akopesa ordinateur, laptop, iPad, iPhone akopesa te. Mais pona kolanda nde bato bakolanda. Combien ya bandeko na biso ya mibali ils ont promis DSV et des femmes, mais ils ne réalisent jamais. Bazaka na maloba lokuta ako promettre yo, lobi abimisi version mususu, lobi alobi na kini mama zaraki malamu, lobi kuna koloba papa, lobi kuna niesa kufaki, lobi kuna noko batamponaki ye, lobi kuna mwana mama leki, ti ako bimiselo ba version bele ako pesa pe lokote kaka na lokuta. Yango mabe na biso ba congolais toko évoluer te parce que totondi na lokuta. Tokoki ko bimisa ba bonne parole na kati na radio lisolo. Bato ba komona moto wana raisonnaka bien. Moto wana za très bien. Mais non, bato mabe. Et de côté na bango ezalaka te. Lisungi ezalaka te. Ko soutenir moto rien. Ndenge moko basali Kutino, ndenge moko basali Diomi Ndongala. D'autre part, bandeko na biso ba congolais esalaka mawa. Est-ce que lelo vraiment Diomi Ndongala soka bimi ba congolais bokoya lisusu bo sepela pona ye? Est-ce que lelo Kutino Fernando soka bimi ba pasteur baza koloba kenzambe na biso ayoki ba kosala lisusu ba sepela na bango? Au moins bazala ba hypocrite. Mais ceux qui mutu la DSV na kolinga kabino te. Mpona kolakisa ke peuple congolais toza na motema te. Mais na ebite ceux qui balongola biso cerveau tozali bato pasi mawa. Combien de plus fort oyo biso tozali ko souffrir, tozali ko se pulmoner na kati na ba radio. Yo fandi na ndako na yo, lelo na kolanda radio lisolo okoti. Olandi ti 0h 1h. Lobi olandi chaque jour. Mais est-ce que ndeko nanga soki ezalaki canal moko ya kofuta mbongo olinga kotisa combien na kati na radio lisolo? Est-ce que osalaka examen de conscience na yo te ke radio oyo nalandaka moto oyo asalaka na motoki na ye? Eloko nini tokoki kopesa ye pe po radio kende liboso? Jamais. Bandeko na biso na ba oyo bakolaka yo na Skype, na ba téléphone, na ba email. D'autre part, les mêmes abandons ndenge batika Kutino Fernando mpe batika Diomi Ndongala. Bandeko na ngai ba congolais, soki tokosala politique ya boye, soki toko enseigner bolingo kati na biso, mais biso moko tosana bolingo te. Cela veut dire ngana koyebisa ba misusu olia kopesa ba bonne parole. Bino moko nano bozali be exemplaire te, bato na lokuta ya kolaka ya kokokisa te. Po na kokima eloko oyo lobi nde oye na problème mususu. Namona nakate na voyage. Namona nakate nazalaki hospitalisé. Te moi nazalaki hospitalisé. Natikalaki na bana ngamoko mama kendaki Afrique. Nazalaki na problème musala ebele. Nkutu na longwaki musala. Ba problème oko bimisaka ba problème mais ibino moko batu boyaka na masolo ndeko esengeli boye. Mais pourquoi peuple congolais asungaka te? Pourquoi peuple congolais aidaka te? Pourquoi peuple congolais a protégaka mutu te? Akimaka kaka mutu na tango ya pasi. Mais na tango oyo biloko ezali ya kotela, tout le monde bafandi pembeni ya DSV, tout le monde bafandi pembeni ya Eugène Diomi Ndongala, tout le monde pembeni ya Kutino komemela ye sacoche na Bible. Mais na tango ndeko akomi na problème ya pasi, yozo préféré kuto akufa po mwasi na ye atikala bilengi to sentiment na yo lokolo kanelaka sima na ye vimba yo sepelaka na mwasi ya muninga nde ye akufa yo tikala kozwa. Voilà biso ba congolais tolingaka keno ndeko wana fanda kaka biso to bima na mwasi na ye to bima na bana na ye akotikala kaka ndenge wana toko avancer nulle part. Balobi moto apesaka moto oyo azali na yango. Est-ce que biso ba congolais makambu oyo biso tolobaka?
réellement parlant to pratique yango avant de juger quelqu'un yo moko mitala na loboko na yo o nazali koloba ke diomi ba négliger est-ce que ngai mo naza ko soutenir ye effort ni nga nasali pona diomi po nga pe na condamner ba politicien voilà biso na biso to bana koyeba ke non yo sali nini avant yo otia mosapi na moto wana sali nini yo tout d'abord o sali nini alors soki to komiana o retrouver moto moko te bandeko bozali kolanda radio télévision lisolo toyaka awa mpona kopesa ba info na kati na bandeko na biso o bameseni kolanda biso oyo tango nyonso balandaka biso mpe mpona kokende nalobaki bien le 29 août oyo ezali procès ya Floribert Echebea na cour suprême nde ba présumé oyo bazalaki ba auteur principal neti Diomi Numbi nde ye azali moto oyo numéro 1 oyo bazali ko lakisa ye vraiment musapi nde cour suprême nde ekolandela makambo wana parce que communauté internationale justice il faut esalama na kati na mboka ya Congo. Alors si Diomi Numbi ye abomaki na betension na ye te est-ce que azalaki commandité d'autre part pour voir que non ba congolais ce sont biso ba congolais tozali ba betako ndenge tolobaka ba bête parce que facile à manipuler, facile à corrompre, facile à tourniquer parce que ba ebiso yo sala eloko boye mais yo kena lo shori moto oya tindi yo afandi na kimia nyonso tu pe bana na ye bazali na kati na elengi abongo yo mutu ba ebiso yo boma yo kokende na cour suprême nde bato wana bakofanda na kimia mpamba te bateki yo likolo na $50,000 américains 100,000 mpona kosopa makila ya mutu bana bato wana baza kolela mwasi ya bato wana bazali kolela bakoko oyo ya mutu wana bazali kolela mabele ya Congo ezali kolela mai na miso ndenge nini ngana naza na besoin makila te boza kosopelanga makila alors na kokwatre na makila oyo bato te ngai nde na kokola mabele na mbula oyo nzambe atiaka etonda ebetaka likolo pe kitaka na mabele oyo ezalaki sèche ekoma mwa mouye emela mai me mabele ya Congo ekomi komela mai na makila ya bato milliers de milliers ya bato oyo bazali kokufa mais congolais toujours azali distraction totale. Voilà bandeko oyo ezalaki masolo na biso ya mpoko malelo. Voilà bandeko oyo ezalaki ya kokotela bino na kati na motema mpamba te congolais motema wana ya bolingo ya koede bolingo ya kosunga bolingo ya kozala na mutu ata na problème na pasi to na bisengo epai na biso ba congolais tozalaka na yango te biso tozali na maloba ya sukali mais tosalaka eloko moko te nde bo biso nde ezali vraiment mabe ya mabe pona kozala na congolais malamu kobetele lisolo te ke otikali makolo ngulu ato sa makolo ngulu koyebisa ete mokolo kobetele lisolo sa makolo ngulu mokolo pe congolais akokima yo yango wana ata azomona makolo ngulu akosala sambla mokolo nde okoyebisa ye kaka nde komona ate naza makolo ngulu cela veut dire azo prétendre ke okoyebisa ye ke non naza na lipapa te po sombela ye nde mokolo pe okoboloba kaka bongo yebaka mokolo wana pe nde congolais akosala nini akokima yo nakei epai ndeko baron 2 minutes. Non, le barrage, bien sûr que nous, le problème de la Diomi, le problème de la Diomi, c'est le pays Bakangi. Mais le gouvernement actuel est dans la position que nous, la totale autorité, donc, tout un état totalitaire. Donc, la temps où tout est bien, mais la temps où il y a Kabila vraiment, il est vraiment très dur pour les cas où la temps où parce que ce qui est juste tout le monde ça vraiment babomi bakangi nous c'est tout le monde ça babomi bakangi donc exactement pas il y a moi l'envie quand non pour moi
bato bakobimisa prisonnier surtout na politique ezaka mondele quoi. Donc mutu mosusu akobimisa parce que nous biso moko tomekaki déjà bato bameki bato bakotisi bamemo na Congo kuna balobi mais eloko moko ezosalama te, tu vois. Ninga yo lobaki ke non continue tanga ngai bima wana bato babibwandaki bafufu bani vous croyez que non? Il croyait que non, ça vient d'une part, mais je crois que non, et ça bon noter, maintenant il faut pas comprendre que non, Kabila Azan est belle à côté de Namandoki, donc tout vient d'un film. Bon, là on va voir que non, si j'ai ça qui m'a vraiment, en tout cas avec le temps, n'est radio Botani, Naranisi, moke ba Congolais ba changer moke la mentalité que si quand on a vraiment que changement dans la Congolais donc et comme na ba millions na matanga na ba feti ba kwa beta masolo ya politique ya mboka ya bona donc ba masolo o ya bilamba masolo ya musique ya ba théâtre et ça vraiment et comme qu'on perd de place na on a ça déjà positif. Na onga na yoki na CP na conclusion ande kona biso baron alobi que prise de conscience et comme kokota et comme koya na ba congolais, ça c'est vrai. Un sou joza ko bimana nzela na mosala kutana bato mais mboka ndenge nini ta de komi boye mais avant ce n'était pas ça. Avant ça qui m'a solo ya musique comme de kabi babilamba ma solo boye ça c'est quand même bien. Prise de conscience de Banda, mon yézan kola batulia kambila lelo me bakona banzete ambila tebi bangote. Ça c'est très important. Bon, ndenge na ndi ba intervention ya bandeko. Omoni mondele motonyo surtout poser un problème, il faut approcher yebo sola na ye. Même mondele tango ake pa na biso bakoko na biso approcher ki bango basola na bango. Mais zaki na maele na ya mabe na sima ya moto o onde to koma na niveau otokomi. Alors nous devons aussi approcher Batouana. Mais les problèmes, tout ça comme on a bazar au Kende, na Batouana, na moto la bango bazayi na nini. Ce qui est malheureux, c'est qu'il pas na bango, bazar au Kende senga que commissaire mokonzi ya Congo. Il n'est si kana toko bima jamais na cercle vicieux oyo. Et si ka basenga ki bokonzi pas ya ba peuple congolais, et si ka basenga ki bokonzi et pas ya bato na bango, et pas ya bakoko na bango, bango bazar ko senga ki bokonzi pas ya ba mindeli. Même banganga nzambe to monaka akende ko hufuka mepa ya mundele po apesa na ki bokonzi akoma nganga nzambe na kikwiti, ce qui est complètement bête et abé. Donc ils ont un sens té et c'est quand to senga na bandeko baza ko approcher batuwana il faut na ayeba eloko nini o ya alliance wana bango parce que ce qui lelo o ndeko na ngai des vers bien que sur na Barack Obama izali ngai te na kopekisa ye mais na ko yebisa ke ndeko yebisa nini pona Congo. C'est ça qui manque na bandeko na biso mingi ya politique ou tout ça comme na lelo tout ça la situation ou tout ça na yango pona bandeko ba pesa ba promesse ndeko des public ya solo pona ba pesa ba promesse ba baka mieux vaut tard que jamais. Ça là nyo surtout au sa promesse au pesa qui mais na bosolo nde tokozwa prise de conscience na bosolo na batoli nde tokoyeba esika oyo tambola ki mabe esika oyo nasala ki boye nde tokeli liboso et puis ba na biso ba koya ba mona ki ba papa au moins batala ki boye basala ki boye bakotambola na matembi wana. Mais ce qui toza kosala maseki lokola biso na fingi DSV na kena radio na fingi radio na epo na kebo na kepu na fingi finalement les grands perdants ezali ka biso. Nalingaki vraiment Léona Lala na sala la cauchemar mais matono mingi ndeko nanga Itachi na ndenge vraiment aye un peu ko redresser bar moi likolo tant on dit ko ba ite toza na etumba so totali malamu etumba toza contre Kanambe te so totali malamu azana kati na etumba mais ce n'est pas lui parce que ya azali kaka faux fouillant ou azali c'est l'arbre qui cache la forêt. Azali l'arbre qui cache la forêt. Ndeko alobia wa ote makambo nyonso il faut que ndeko bondira la mindele. Situation à Congo ezala nani a causé yango. Qui entretient cette situation? Bangote. Eloko nini ya mabe Kanambe asali bango na kina ete biso tokende ko convaincre bango ke toko pesa bango plus que o Kanambe azo pesa bango bolongo lai.
Voilà des questions qu'il faut se poser que d'être là à jouer à l'esclave docile. Au moins, ce que nous avons dit à Maël ma B, on a esprit dans un dompé. Ce que nous avons dit à la question mundu qui a chargé, il y a un robomanga, penebi robomanga, na robonde a été na rofinga. N'a dompé, na robonde a été. Pour attention que na bonde lié à robomanga. Na leli na mabeli, na leli, na bimisi miyoyi, à robomanga kaka. Vous menez à bête à l'ikofi, moi on a koufananga qui a bête à l'ikofi. Donc on a gagné si était quelque part toi tikaka moi moli mokoana de croire que la docilité est comme absolue quelque part. Mais tous en des stratèges ndeko itacha no bi. On peut négocier. Mais qu'est-ce que tu as préparé na sima? Qu'est-ce que tu as comme idée? Na biso na sima tant qu'un peuple. Quelle organisation to sali pour que tango to kende to représenter face moko mais to za pe na face B, to za na face C, to za na face D. C'est ça les véritables questions. Mais dire que les Cambodgiens sont à Congo pour bonga, il faut que Mundela décider. Dieu Mindonga la pour venir na prison, il faut Mundela décider. Bon na éviter wana ce qui est à niveau nini. Ce n'est pas le fait que parce que quand même bazana mandoki et que beaucoup qui peut kolobate, beaucoup qui peut chama kele était pour cha pression. Na pas exemple simple. Tu vois comment on a awa ba journaliste moko ya Al Jazeera. Chaîne Al Jazeera bakangi bango na Égypte. Bah, condamné Bango à plus de 8 ans, 10 ans de prison ferme. Mais ce n'est pas parce qu'Al Jazeera a un moyen de convaincre le général à Égypte que Bimisa Bango par la force que Al Jazeera va gagner Mounoko. Chaque jour, sur une télévision Al Jazeera, au Kabasali Kolobela, journaliste. Chaque jour, Basali Kolobela. Donc ce n'est pas le fait que Tshisekedi a un moyen de physique direct à Kolongola, Dieu Mindonga en prison qui doit se taire. Non. Il fallait que continuer pression tous les politiciens, tous les pasteurs. Imaginez ce que tous les pasteurs, on a 4 églises chaque jour. Ceux qui n'ont 4 même à solo, je pense que le roi de na 4 la théorie du jeu, oppresseur, on a dit que là, et si quand il est adversaire, on a dit que tu as ma col. Pelinga qui continue la question. Donc tout cas logique moko boye il y a on a koloba il y a qui bolema il y a qui paresseux de croire que on peut convaincre le système occidental en pleurant. Tokoti ko kende kuna Congo mobimba to fandi na Maison Blanche to leli du matin jusqu'au soir. Rien ne va changer parce que Batouana bazali même comme on a sur le quoi tout ça batouté. Batouana va dire qu'on utiliser bisokaka. Ce n'est pas être méchant. Ce n'est pas que tu as dit qu'on inciter à la haine, mais tu as dit qu'on inciter à la réflexion et à la stratégie. Pour te le baki, éducation. Éducation, c'est amener les gens à connaître la réalité et à savoir prendre des stratégies pour contourner l'adversaire. Azana minduki toza ebele ya toyebika abomaka tala kasimate biso siko to représenter le koni pour to contourner difficulté. C'est ça l'intelligence. C'est quoi? Ce n'est pas mémoriser les syllabes en classe et avoir les 10 sur 10. L'intelligence, c'est la capacité de pouvoir trouver des solutions dans les problèmes oyo mutadi ko rencontrer dans la société, dans le monde. Mutakuta na mai alinga katsa ebale, c'est un problème. Mai ezawana ya ko katsa osandengani. Akomi sikoko luka ba solution. Ah, tenzete ezindaka na maite. Bon, soki na matiri ko nzete na koleka. Voilà, il a trouvé une solution. Munja bino, soki kana kamati singa moko na boaki pruti na ngambo wana, na koti ko leka na ko na singa na lekime, et bon soki na ko na kati. Bon, na koti ko sala pont. Allez lobby a pont. Mais ceux qui sont tous à kolinga ko entrevoir ba voie de solution tenyo tous les ka mundele aya ko sala. Muzungu atafanya, mundele asala. Mais ça je ne sais pas si ezali état moko ata nyama zaka nango te ata di bata zaka l'état wana te. Donc to translate to comprendre que moko ezali ya biso ezala ba américain bazala na force bazala kolinga ko imposer système na bango et c'est que to nanya lobi ke na mokilo ezana yashi bango bazala micro par rapport à quoi? Par rapport à Mouyibi, peut-être ce sont les grands voleurs du monde. Balongo na mboka na bango na ero batie ko iba mabele abatu ba fandi ko na bazali pe ko yebi ça devant tout le monde que nous sommes démocrates et vraiment que quoi tu réfléchir à côté, vous allez voir les Congolais qui vont vous dire que l'Amérique c'est un pays de démocratie.
Alors, ceux qui ont toujours fait, jamais de la vie, pour que vous avez un peu de démocrate. Vous êtes des voleurs. Comment est-ce qu'un voleur peut être démocrate? Au lieu de faire la chambre, il y a la démocratie. Démocratie, peut-être, pour nous voler. Voilà de DSV en tout cas, maintenant mingi na coïncité kaka, biso nyoso to koba dans la réflexion. Ils arrivent vraiment dans la sortie. La radio Lisolou maintenant partout où vous êtes. Écoutez la radio Lisolou avec ton iPhone, iPad, Samsung, Nokia ou Android, smartphone en utilisant l'application gratuite tunin.com. Télécharge l'application Tunin Radio pour écouter la radio Lisolou depuis l'Android. L'application Tunin diffuse un son haute qualité. Une fois installé, tapez Radio Lisolou dans la barre de recherche de l'application, puis cliquez pour écouter ta radio préférée www.radiolisolou.com. Bonne écoute.